au Salema na 2016 na sur 2015 ou 2016 na boka ki générique ya vache kiri o ezana ba Odeti ndumba asokolaka atala mabe azosokola na tine zakriwa leza yoto ya bato mama nanga nzambe kiranga wede zaka ndenge nini kriwana na katango kutezalaka mwasi na balaki na mbongo komo fingelanga ipapa na mama Odeti na balaki na mbongo komo fingelanga bapara na ngai na ndako wako simba sani te akolamba te akolia te mosala naye asokolaka atala mabe azosokola na tine bana kiri bobolola ye Odeti zongisa Odeti bula bakwa David pe base belé mais yata inanga base belé te ozomona bien parapé oui nazaka unique ko on a unique oui na tatande tande na sa yozomona la sati et bon dokolos yozomona to solo makamba animation makamba talaku première talaku mukuse na Congo bon ou ya sala succès wana za danser na pese mbote bisiga zali mais to solo makamba talaku na Congo tande na sata nazaka fier voilà au soulever point moko ya bien au soulever wana makambo wana en tant que prix Nobel de la paix en tant que soldat ya Wenge en tant que président batala kutuna poto donc nazoboya makambo wana na yeko pekisa yango natalaki brigade makambo brigade à lobby brigade ermo fozala na vérité na vie ndenga mabeti bino na okuta bino na maison mère wana ngai wa David otango na ye na maison mère na kuti brigade na kuti DVD na kuti plata ngwangi o azaipa ya wera na kuti na Washington o utaipa Dolph na yana beta bango ba coup de tête bala ake kachela te souffrance liga nga kufa azongi susu aye kozonga to bibona ndinga mawe mona batu pa leli minge yakakaka aye kokuta nga kaka nazali primise bo moni masanga kitoko yayo tomela yango yo yayo chérie je t'aime fais-moi bisous Lionel Mayaka Pongo Bombe sana ngoka wa Lionel Mayaka Pongo bandeko ba bolingo bosabone ebele na Mayaka Pongo News TV bosabone ebele wana eza site na biso tosalisa na kati Mayaka Pongo News TV bosabone ebele Mayaka Pongo News TV Mayaka Pongo News TV Mayaka Pongo News TV. Abonnez-vous. Bandeko babolingo attaque roi David Baimoto l'homme qui a tué Goliath le président Pyongyang Chupa Bra. Naeka koyebisa bino ke abonnez-vous sur Mayaka Pongo News TV. Mayaka Pongo News TV et Mayaka Pongo News TV et Mayaka Pongo News TV et Mayaka Pongo News TV Mayaka Pongo News TV ba maya sika biloko sika abonnez-vous TikTok. Chers amis internautes, na pesibino mbote bisika bozali toza bongo lelo en direct ya plateau na biso plateau na bino ya Mayaka Pongo wabi cameraman ozo bercer biso mikolo o sala ke image ekende musika etambola na Europe mobimba lelo na yambeli bino zampa ya moko très spécial o eza bongo roi David Pyongyang tellement comme lekebele la suka na kuma mbali wana. Bonjour roi David. Bonjour Dembo. Na bengo Pyongyang na bengo kombo ni ko kombo nga déjà babenga ngai roi David le sauveur
Chupabra, Pyongyang, Baimoto, l'homme qui a tué Goliath. Donc, bakombo nyonso obenganga ngai, tuzawana poto soloma mbebele quoi. Merci. Ok. Na sepeli mingi koyamba na kati ya plateau na biso ya Africa Future TV. On a pesa déjà merci na Tagi Mapikila, muto asalanga mikolo yo na pesi salon la main d'or. Sobo mo na sa kitoko boye, c'est parce que Chai Tambwe muto asaleke muto na ngai ezala bien. Roi David, question il besoin ça que nous avons besoin obetela ba fan na biso la na Africa Future TV, obetela ba au moins inspiration, parcours te, inspiration musicale. Donc pour ça on est oyemba. Pour ça oyemba ngana ça déjà na famille musicale. Maman nanga ya bandaki déjà koyemba, pas koyemba ya ba studio mais ndenge zalaka na ba choral na ba feti ndenge zalaka après grand frère nanga pe azaki musicien abandaki ko beta mbonda akufa donc ils a vocation ya famille quoi. Na kola ki nanga déjà nazaka danseur mais timu ko mususu kwa na décider na bibo danseur na télévision ba mona ngati na radio pe ba yoka ngati na bibo na ko mekobwaka yango pe na meka ikobwaka ti lelo ndingi ekenda boy siko na danse wana po sona bina tala mwa ba video no na mona on dirait ba bina te si tellement pina comme tellement na mi pesa ki tourna makamba kobwaka makobina pe na bosana yango mena na bandaka vraiment na makamba kobina donc biso to bandi kobina na makamba wenge na batango bazobina wana ba nini baba kitisela ya amatagani nange tata kitisela matagani nange tate kisela ya mata batanwana tozo kata luketu donc après na kotala bi ke ba dance ba mona ngati na radio pe ba yoka ngati voix ma mona changer bongo na vie. OK, siko pour na parcours musical na yo donc ndingo bandaki kende zarake o bandaki na danse simbité OK na animation. Pour la animation, bah parcours, na ba orchestre tout na ba groupe. To bandeka yo moko après ndo ke les maisons. Ouais, bon wana bandaka déjà na bandana ba mouvement quartier tout beta moi rapide kaka na bandana mouvement quartier mukolo na bwaka na yaka pe leta tuzaka na animateur na biso mo boya salaka fier masalanga manku na opese mbota saka fier mukolo ngwa yaka te na biso ba vina nganga bina bwaka bazinga me bwaka nini na bivinga na bwaka o mekana na ando meka wana pe tuzaki to travailler ka biloka bakaluji ba bilolwe mama bilolwe mwani yoyo mwane mame badi mama balo mono silibogare yoyo na bwaki angwe batu bagangi lobi nango tango komisiko repetio ba mire ko mobukana après premier jour ngana obwaka na miso batu na sali pe succès yango pe kinda après tango tulongwe wana tuina ba ipen na ibwa ki pa vina ngai serex mutu munene nazo pese mbote bisiga zali tête gaillard ti après na longwe wana na keba mouvement mo ebele kwa na tambola kwa après c'est la maison ouais maison mère zaki carte suka na baki bosse simbite na kina ngola na keluka diama diamant ouais monsieur on les aki maison mère c'est ça bon tant penzambe a bon sama ramna ye na ke mekaboye vina de la jungle tellement ça mutamisu amongi keba pichoyo a mystique funa zoye na façonner ya moni silovia façonanga ouais siko pona masolo ya nini ya nini ndingo ya kimezo mère ouais wa kimezo mère est-ce que ozaki atana obanga moko teke ndingi na ndinga carrière wenge ndingi ba tumsu lekaki wana obanga obanga te non ko bangi zaki te po parce que nga déjà na banda ko yona nga ba musique lokwa mutu nyoso ndinga yoka na ndako te ko yoka na kozana kati ya des choses différentes oui kasha ona lobati na tikala ko ta concert tinde bomonanga na maison mère ndo kaka nde batu ba yoka ka nazala pe sirite kenjour na beta na wenge maison mère mais tango pesa kaka ki ba musicien ba longwe ba groupe ba bil ndenge bazalaki na ba fere ba longwaki et pesi sikolo ki event na zulu kwa batu na bota pe courage lokwa ba mibali nyoso ne ba bota ka na keko meka esimbi yango bazwanga ko bangi zaki te ekangi pe fungula ntuku bakoko balamuka fungula mufino ko bakoko balamuka nani wana ngai Roi David
kasoko masoko me kalala mbwe 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 kalala wasoko mabikole kalala mbwe 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 kalala kabala kukumone kalala mbwe 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 kalala kudimwana njambe kalala mbwe 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 mama bapatala chidime kalala mbwe 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 kalala yawe rabina loketo nayo et ça la franchement eza vraiment belle époque vraiment Obin Sara Bato on a vraiment occasion et biso ba félicitations na ba bravo parce que année wana eza année unique quand même yo ndimi biso ba congolais bandima ka so mutakufi ndimi parce que ba mbele salama na époque wana am so ba muso na histoire te ngana zaki na histoire ya on a biso ba bravo na ba félicitations mais ce qu'au départ non na kati ya maison mère et ça l'ondine. Ouais, pas si trop parce que au monde ça ba toute sa famille tous là déjà tous qui battant bien malgré tout on a oumela guité na sala qui a 3 ans na 3 ans na si na beti 2 albums na 3 singles je crois après na longwa ki nangai normal par rapport ya mamba vie ndenge zala kaka na longwa ki nanga mais sinon tout tika la bon terme na na iba na lo mo na bi bandoza na podium ya maison mère. Et on a podium à maison mais ils ont kin ils ont un apôtre et on a na podium on se s'entendait ni et aussi mi micro vraiment au tableau qui de gauche à droite donc ba beta maboko ouais mais on a fou nanu ena fou comme ça nanu parce que puis mena de la forêt yo te to china wera to china le car na lo bena yo na mona ki yo ndo simi micro wera bien so wera bimina on te ubia bimaki ya zongi mais ba tikeli yo scène o mona fula batu kuna liboso yo mo na scène na micro ba bina yo mto bin sabat o se s'entendait souci na ngai zaka wana fu babina fu kaka donc souci na ngai zala fu babina fu na créer kaka fu na bini sabatu donc soki batu babinité na bulonde ba bengala nga orchestre wana fu na bini sabatu fu na créer donc isala nga plaisir moko ya ko sakana te tauna banda ko mona batu bazobina ndinga na plaisir ya ko sakana te donc nazomona bimake rêve na ngai ko kisami kwa o nazaki na ngona posa na vipo na na posa na yebana donc ko kisama kwa nagi na posa vraiment monde mokiliba ebanga ndenge pe na lubaki ekogisama ouais wambanga danger wambanga bino mikoto mo banga bino ba animateur parce que comme on a dans notre génération na yo par contre on banda na yo ti nande to kendele on dirait animation et koufite mais et baby si ça t'as raison on nous en a raison ko loba parce que moni biso tango to banda ko boaka ba animation tango to zo boaka animation eza lokola teke koma lelo boye mama papa non animation eza animation uzoka kushina betu salamu alaikum wakudia ndakala nzambi wa bantwe sambila kuna wera mawema iyo lelai ale mama yantiki don mama yantiki don ozo comprendre animation zo mona ko bandi o kicho machi oyo ko vanda mais animation lelo e koma nango je moko bonika jabana miki ezo likandengwa na ba message pe na kati zate ezo likandengwa na iloko siko eboma yango wana iloko vraiment eboma yango wana mais sinon yango mtizana temps bat bazobina tozana choite photo yo kabango photo landa bango makambazo sala na carrière no animation idole ne zakine na carrière na animation mutali boso benake na anda ko bouler trop tutuka luji parce que biso tuza ba génération na tango ba tutuka luji ba boka biso tuza na mike tuzo ka bango mais après na bosanité mukonzi na biso nyoso juno mumbafu je na nga mumbafu juno mumbafu ba bon séjour na président juno mumbafu ba bon séjour na Kacha France Paris. Ah, c'est vrai, continue na papa. Donc mon continue biso juna mumbafu place nga na kota place na boka yaya mfwenge yaya mfwenge yaya june juna mumbafu moto donc ebima wana nazo pesa vie na ngaduna mumbafu place azali bambote belé quoi le 25 biso tout zala wana boya to soutenir jeune biso juna mumbafu et pas jonga okula les boss na pese bambote biso tout zala wana pour to soutenir vie quoi ouais na ina question mo ezali wana to beti déjà masolo ya moi parcours na yo
bato oyo olekai na bango mpo okoma lelo sikoyo fo tobeta masolo ya futur. Masolo ya futur eza ke le présent na yo na futur na yo. Ozomona etant que roi David ozoko envisager nini mpona futur ya animation na futur ya yo moko ya carrière musicale ozoko envisager nini? Déjà pour l'animation, on a animation, on a animateur, on a animateur, ndenge zala kaka atana komi koko, moi nanga Bali, moi nanga azopesa mbote Chris, moi nanga James azopesa mbote, ata moi nanga Bali na fête na boya na robwaka na mariage na robwaka na otika l'animateur. Donc yango nazo lobaki futur nangai ba projet zali. Mutu nzambe asala fois na ba projet. So za na ba projet te c'est que za rien. Donc ba projet zali na sina bandaki déjà ba projet nanga nazo sala album nangai o nazo benga ngo na kombo ya 1000 espoirs. Ils a déjà en cours, ils ont salema na 2016 na sur 2015 ou 2016 na boga ki générique ya Vache Kiri o izana ba Odeti ndumba asokolaka atala mabe azosokola na tine zakriwa neza yoto ya bato mama nanga nzambe kilanga Lionel Mayarapongo lobela na kriwa na eza na éviter. Non, c'est trompé toi eza solo. Merci beaucoup. Ngana lina tunu ndi yo siko no faut éclaircir ngakete kriwana eza yanga malgré yo kango mais eza yanga. Mageto yo kango eza kilanga ndingo solo babona amona kuti ndingo go expliquer ote. Expliquer na normal. Pour bat bazana ndaku bayebi ke kolo crier yo. Oyebeza Africa future bat baotala. Oyebeza ndenge nini kriwana na katango kutezalaka. Mwasi na balaki na mbongwa komo fingelanga papa na mama Odeti na balaki na mbongwa komo fingelanga bapara na ngai na ndako wako simba sanite akolamba te akolia te mosala naye asokolaka atala mabe azosokola na tine bana kini bobolola ye Odeti zongisa Odeti bula eza kri na ngai tellement eza kri moko eza kitoko esengaka mutu nyonso abwaka yango eza lokwa bandombolo eza lokwa bakri tu donc mutu tu na Paris abwaka yango eza kri na ngai ouais siko betela biso masolo ya album kasi ouais yango na butoloba album 2016 na bwakela bango générique ya Vache Kiri oyo pe maître Gelora bisainga bino roi générique eza bien tozoluka ba production ndenge ni tokobeta ndenge zala kaka. Après na 2017 nayaki naye bwaka nzembo ya rumba ya Junior Gabananga. Nzembo ya rumba ya Junior Gabananga la kisanga epa bate kaka mibali ponga na kabela yo Gabananga na ngai. Senga nyonso na kopesa nanga na bona kabela yo momeke. Bolingo oyo na monela pasi mingi la kisanga yango wana pona Junior Gabananga na pese mbote bele Chimène Dior mama na biso na pese pe bambote bele sikoyo na 2018 awa na utosala coupé décalé o tozobenga na kombo ya Maloker motema pasi azala kia wana kati ya motema na ngai azala koloba yanga na ye kino liwa wana mono njere o sali na clip te no ngana sali clip te za audio eza sur YouTube so taper Roi David motema pasi na présenta ki na famille pena ba master na ngai nyonso po na check na kati ya motema na nga motema pasi na sala ninye bientôt ba kozwa clip nango après nazo sala susu nzembo mususu o eza na titre ya courage ezobi makala mingi te projet za kitoko so courage nazo encourager banani mutu nyonso na vie na kamwengo mokili soki pona boyembele na botama na ngai te na comprendre kate bato ya mokili balingaki ya kolia na senga ya kolata na senga na nyako bokolanga famille baloba na Bible celui qui cherche trouve boni baluka utakala bazwa solution te nga na manifesta courage yango bakoma kobenga nga Roi David na nzela ya Weranson nzambe ya pambola ngai ezo ya kala mingi te courage pona mutu nyonso pona mwana mwasi pona mwana mobali ezo ya kala mingi te wana ezaka na kati album desko ozola sara moko oui ezana kati album wana stratégie
1000 espoirs. Et aux gens stratégiquement parce que pour ça là déjà bongo et ils ont retiré leur pétain européen. Voilà. Ils ont mon qui aussi surtout bala moko après au banda sousunité. Aux autres sango moko vraiment. Et puis naza toujours à la page. Na banje moto surtout na yo en tout cas bah félicitations encore. Merci maman. Ce programme non pour na moi déjà ko zo mbaye yo moko déjà. Si. À part Sima, liboso ka idara yo moko pourquoi stratégie wana? Na moment yo kimi mbongo ya futa batu. Te ngana dia président na futa ka batu so tali album wana mobimba mama batu pe mibale ba ko ya poto banzembo misatu wana kana bwaki wana 2 personnes pe ba ko uta pe Afrique baye. Donc ba ko uta na Afrique pe baye batu ba kota ka studio ba ebi studio. Ba ebi studio ndenge ezali so zana mbongo te okokoka te vume okina ndako mo ba studio mike mais na niveau na biso tellement to na posa son fumbongo ebima do 2 personnes pe bakoya donc na futa ka batu zande sigo yo moni funa laksana ba de quoi je suis capable. Deuxième album de wana na ko benga batu baye to sali ba featuring na bango mais premier album mo na ko yemanga moko nzembo zo ya oya courage batu bakoyo kango na moni pe lo mo wana tout à l'heure na osalaki featuring mona Benji. Oui, c'était dû à quoi? Benji m'a invité parce que c'était à propos ya nini ya ba indépendance ya Congo biso to Congo Brazza abenga nga bisinga wa David na moni nazana mutu musute na ko benga nazo izo senga fuka kayo na boya kite parce que izalaki projet ya Congo yango to yaki na Benji na sololi ndenge to solaka na apese mbote place aza abunga ti lelo banda to sala featuring wana mona ka ete na ete place azala so oyo ka ngai ta mususu ba concert ezala meto yebala to bunga na to yebala suti donc featuring go bunga na suna mutu ndenge oui mais la zoko pate tellement so na luki na Facebook tala ba Benji na koki na ngate na lembi na tiki na ba David pas ebele ba David pe ba sebele mais ya tai na nga ba sebele te ozomona bien par rappel oui nazaka unique ko on a unique oui na tatande bon dokolos tate tande la sa yozomona la sa te et bon dokolos yozomona to solo makamba animation makamba talaku première talaku mukuse na Congo bon oya sala 6 wana za danser na pese mbote bisiga zali mais to solo makamba talaku na Congo tande na zata nazara fiere yango ça dit ba courage na encourager moi franchement na moni courage ezolanda obinga mane na bu na ka fiere monde ba pesa nga tayi niki bo mukuse yanga moko na oleka na nzela inaperçu muntu fa balwa tala na basi na bibali fiere ko sakana te et puis papa na Chris na papa na James oba mibale na pesa mo bote siga zali to souffler moi ndambu ah bon on a Africa Future TV tout ça déjà na ba moi ba chaîne ebele tout travaillera déjà en collaboration pour nous sabino qui a beau continuer toujours pour s'abonner na site ya Lionel et Mayaka Pongo News TV ya ndeko na biso Lionel oyo ya cameraman bo s'abonner et belé aza déjà bon que caméra na pesi di Ngimbi Barcelone mbote sika zali na pesi ce trésor ngoi meta antibal babi bogar oyo azobundela bana motikile do display ya kanda ya ambité do ya botama bongo abotama na beauté na yi Roi David pour la zone de l'homme dans pour tout qui donne suka émission biso pour la zone de la phénomène ya rando ya ba animateur et comme trop voilà au soulever point moko ya bien au soulever wana makambona nganta que prix Nobel de la paix en tant que soldat ya wenge en tant que président batala kutuna poto donc nazoboya makambona na yeko pekisa yango natalaki brigade makambo brigade à lobby brigade ermo fozala na vérité na vie na ndenga mabeti bino na okuta bino na maison mère wana ngai kwa David otango na na maison mère na kuti brigade na kuti DVD na kuti plata ngwangi oza ipaya wera na kuti na Washington oya utaipa Dolph na yana beta bango ba coup de tête balala ngala zo bwaka mfwengi brigade avandi likolo mbonda azotala na sisi ko bwaka to sisi to bwaka to bimi to keya bwaki ata centimètre epesa yekanda akeka chela te souffrance liganga nga kufa azongi susu aye kozonga to bibona ndinga mawe mona batu pa leli minge yakakaka aye kokuta ngaka kana zali primise bo mela primise bo moni masanga kitoko ya yo
yayo tomela yango yo yayo yayo chérie je t'aime fais-moi bisou ale ntusuka nuanga masa watala kuzulu wasambila nzambi ngeyingyame ngefumwa wa ntoto wasanza makwenu wo pigeon pumbwe na ye mama oui je viens de la forêt et pas avant oui je viens na katikati na ye biso bana primisto sona kate atato meli kaze ba malanda ngulu buzoba tata mukolo alali na bar kwiti ye mwa yebi mais koloba babilo kwa ndengmala iza faux na sepelaki nango ata mukete ngona mai na sepelaki nango ata mukete donc faut que moi façon koloba parce que tozonga to kindepe binombe boza ba enfant adoptif bana ope to adopter mais biso so total libe to za mawenge ngamba na wuti mana do ngabwe mbala moko wenge mamo poto donc na sens wana makambwana futo sula ngona ndenga bien makamba ko chrétien wana fosilaka yo sala nzela na yo osala nzela na yo olongwa biso to zalaki wana ba selo scrum tata mapasa Poutine parle Obama écoute azalaki wana zo tia kimia makamuto ya bien et puis na kotala susu apocalypse susu kuna azako boya susu azako boya CNN azo boya mboshi azo boya mutuboye mais azo comprendre te to kosuka wapi entre bino na bino bana famille mo bokomi ko boyana ezakate donc na sepela ipene loko wana te na ndenga mabete na sepela kina ngote na bino non nga en tant que prix Nobel de la paix funa ko pekisa makambo wana CNN aza mutu azana bagage CNN atanga na tala CNN aza ko luba makambo ya bien atanga makasi ko boya baninga ndengma les afo en tant que président batala kutu ya poto na ko pekisa makambo na linia o société oza supporta batala kuna poto oui ngamna président na bango ngamna legi bango nyoso na succès bon kringi bazana ngana azana dette ndumba ngamna osala succès bon kringi bazana te me faut gagner la bango parce que là ça commence à aller trop loin vraiment yango nazo pekisa bango apocalypse en plus makambo na Paris zakita voilà botika makambo na bino fubo yoka kangai makambo nazolo bana bino puis on a convoqué réunion fubo yaka pour nazana makambo ko lobana bino botika ba désordre pa pamba wana en tant que président batalaku nazo pekisa bino yango wana bo yango eponaka grade zakana grade talaka te monte na memaki maison mère la mola qui a déjà la noisy les secs vraiment na biso ngamo na fanya mon entend la image na vie na makambo za ndeboui mola ngwe na bongola ke bongola mai na vino wana vraiment atemeli ata David ce qu'on a compris pourquoi je reste tungila ndimaki pour je reste tungila dernier cas à la kitchen alors qui est carnaval que surtout mais muto ya ndimara les professeurs tutu kaluji na roi David les professeurs enseignants yango so ba tia bembe diable yeba dans la programme njungu c'est que njungu na oyo utala ngombe yango pesa enseignant ko tindinga zana kitoko kusakala te ye wenge asina zo longola biloko tu bakambizo ke kitoko les professeurs na pese mbote tala siko to za bien na uto pese cop moko fo boke la fille moko boye na album nae na bengi na bino enseignant za wana osalo musala kitoko mama a boke le kitoko tala kaka les professeurs na pese mbote je reste tungila mbote siko zali au moni donc vient na andimio alobi donc il faut sur la bon na moni pas papa simple te yeku makamala linga ngote problème te roi David Pyongyang Baimoto Pyongyang Baimoto voilà suka ya émission na biso pesa biso programme na yo na ba calendrier ndenge ba production ekende parce que bientôt tous à la fin de l'année parce que était déjà tout le monde déjà lo ndenge sala moise en cours na chito comme décembre pesa biso programme na yo pour na ko yebisa ba téléspectateurs na ba fan na yo balanda yo ba déjà ndenge ba ko landela yo bien ko so si ndeka tu ndeka na lobai na débit projet zanga ati mutazanga projet te toza toujours travailler ndeka na zo travailler toujours studio zo continuer mais na décembre na otika bango bongo te na boaki la bango moi eloko moko bien peut-être na zo boaki la bango clip ya motema pasi maloker soki yango te na boaki la bango audio ya courage ko bimakala mingi te donc na otika bango bongo te ba projet zali na si to apena moi projet na yo me futo solango ezala sur papier na limite to le bango na munoko to ko signa ngona ba papier pour ça la bien donc na pesi le président Mangunza ye moko mutu cadre nde to fandi boye ye mutasali ba makambo nyo to fanda boye
Donc ngape nazo bunanga mo mo pe na bo abate beleza te po ba pya ngape lote ya. O da producteur de. Te ngamo kaka na bunanga ngamoko na makasi na ngamoko. Donc producteur azate donc mo pe na pesa bambo te beleza te. Ah bon? Donc bambo te kana batino so balinga ngai. Ba fan ngai nyoso mo si je vous aime donc toujours bon continuer ko tala. Mais ça dans la version image Lionel Mayaka Pongo azana ya zane disponible. Si Lionel a réalisation moi vous êtes comme Tilinga bana ah ouais il voit ça là ouais Lionel Mayaka Pongo azale wana pour na imageozomona ataba production na yo so lingo kinde Lionel Mayaka Pongo azana aza disponible azalaka nanga te pour ya limo voilà ya limo na tout le temps. Chers amis téléspectateurs na moni tout comme na suka ya émission na biso pour na ngona opesa mon réalisateur déjà Lionel Mayaka Pongo na peso mbote na moni que Lionel déjà la lingio mingi bondeni ni normal lingo mingi bondeni na pesi Sylvie Futila bambote sikazali Nicolette la milliardaire mon ami personnel Rachel Ouinzo mama na Kenaya motema ya gelo gelo odimba na pesi bambote sikozali na pesi Pichu Uchuji Juif congolais plutôt na pesi mbote na pesi na yope champion @jimika penda pesi bambote sikozali na pesi mama na ngambote mama soda on a zana mona soda wa David on a soda mama na ngambote la pesi mon bébé on a lingamba bi mbote mama soda acha babi mona pesa asa la fierté ya mama na Edvi Kabongo na pesi bino mbote wa David vraiment moni ozabato ya oboka te ko nazala bato oboka te mais na yeka représenter bato pri na ngai nazo binisa mikolo ba faux prophète. Faux prophète. Wala funa tigelo plateau. Ouais na ba faux pasteur. Banani bazobo mabala ya bato ba faux prophète. Banani bazopanza mabala ya bato ba faux pasteur. Zua. Et moi si na bali na mbongo na kute na faux prophète na betato na tika na betato na mona kiyo na ye ana libulu ya metro ana libulu ya metro na kobala lisusu te mama hi. Ah, roda fi wale fotelema. Boye bite. Te wale fotelema. Ndala sala kaka. Na kobala lisusu te mama. Na kolinga lisusu te mama. Na kobala lisusu. Banani bazo panza mabala ya batu. Ba faux prophète. Banani bazo kanga batu bandoki. Ba faux prophète. Mikolo ya ngonde mtezo binisa. Bozongo na kati album na bino Mille Espoir. Kala mingi te bozongo ya biloko nazo sala mikolo minga kolobeza te. Je vous aime beaucoup mes amis, mes potes, toutes mes fans. Et Zangai Roi David Baimoto, l'homme qui a tué Goliath, le président à Pyongyang. Merci, ciao. Tokutani bongo pona prochain numéro. Lionel Mayaka Pongo. Bon message nango kawa Lionel Mayaka Pongo. Bandeko ba bolingo bo s'abonner ebele na Mayaka Pongo News TV. Mayaka Pongo News TV bo s'abonner ebele wana za site na biso tout ça déjà na kati. Mayaka Pongo News TV bo s'abonner ebele. Mayaka Pongo News TV. Mayaka Pongo News TV. Mayaka Pongo News TV. Abonnez-vous. Bandeko babolingo attaque roi David Baimoto, l'homme qui a tué Goliath, le président Pyongyang Chupabra. Naeka koyebisa bino ke abonnez-vous sur Mayaka Pongo News TV. Mayaka Pongo News TV. Et Mayaka Pongo News TV. Et Mayaka Pongo News TV. Et Mayaka Pongo News TV. Mayaka Pongo News TV. Bamaya sika biloko sika. Abonnez-vous. TikTok.